Yoko luka luka kakambongo bisenga sengela tango nyonso okanisi nde okozwa mingi ndeko ya mwasi okomikosa bileka ya pamba bilalelela ezangi tina okanisi nde okozwa mingi ndeko ya mwasi okomikosa mbwa azali na makolo mine alandaka zela se moko kasi yo makolo mibale kaka olingi banzela zomi kolingalinga mibali nyonso kobebisa nzoto pamba okomi lokola fulafula matete yolo gaba masina. Olha o que ele sua. Papa. On a pensé que susu tu nanga papa nanga. Hein? Mindondo kobota liboso. Na yebi, le peu que na 8h, tu rentres à 20h ici. Aujourd'hui, tu vas faire la même chose. Tu vas y quoi? Yo kana nanga papa na boite. Soki nga na salite nana ngo usala. Obi mindondo eza kobota ya liboso. Omoni basingo ya ndenge swaka bana na liboso. Mindondo mwana lela mindondo alela. Mwana lela mindondo alela. Tala miso mindondo. Hein? Donc moi kaka te vraiment. Nga na besoin de vivre. Je voudrais manger dans cette maison. Na lia na mela na lata. Comment toi tu peux partir comme ça? Kena yo pour jusqu'à tard. C'est quoi ça? Vraiment na boti ko bota liboso penza. Hein papa? C'est quoi moi nango? Aboti na combien de kilos? Ah ngai otuni suko non moni. Abota makina 3 kilos mona na boti 3 kilos bien. Le gars no connaît Jean-Paul hein? Oebike papa ngai na lobaki nano natano mwana wana 2 à 3 jours mais soki ba camarade ya mindondo ba ye bakolobaki yondo botana mindondo. Allez tu racontes tes histoires. Oebike mwana wana azwayo eza mutuno matoino na miso donyoso akokota yango na moni lokana zokende boye chérie funa lala na kusunga dimanche. Hein? Non. Tout sauf ça. Non, tout sauf ça. Ce n'est pas normal ça. Kende tu rentres à 16h, c'est tout. Et quand vous êtes maintenant au sac à zando là. Et ça va gagner son beau. na luki yo na kati ngaka na tikelo fungola donc na bimi na ngala makolo voiture moko te utkala ko bima si tu as besoin d'argent tai na garde-robe bongo ba versa kilobi na chango kuna obeng ma Chantal azako na sima na tikela ki sala moko yasa peut-être que moni ya te me obenga iko na sima apesa yo Moi c'est un simba. Moi c'est un simba. Moi c'est Azwa. Zela, makambo est comment aussi? Oh, merci. Longwana. Longwa. Oh, les vies, la pampa. Yo, qu'est-ce que vous sentez? Nani les vies? Molato, pardon. Molato, c'est quand même. Dala, on se problème. Nabella. Nabella, on reçoit problème. Non, comme une donne, mobile, il y a comme une donne. Qui dit ça, il n'y a jamais mon slave. Il peut attendre c'est quoi? Molato,
vraiment tala ndenge azali azali noko ya mindondo kamara na ngati noko na ye namona mutu neloko esala malamu te chaque fois soki amoni ya nzela kaka fo abimelanga nayebi te soki basoki na mbu azala na rage bongo epesa ye liboma soki amoninga kaka fo aderangeaka nga nayebi te Nabi noko ya mindondo mobali na yo noko ya mindondo jamais akoza mobali na nga te mobali na nga eza yo. Écoute, c'est bon hein namoni kena no sa makambo no so aussi c'est bon luka makambo na osala molato ne me touche pas. Oui, binga très bien. Ko linga tena silikela yo. Eu não bebo samba, Clé. Bebo samba, Clé. Mas ninguém sabe o que eu ando com isso. Bebo samba, Clé. Tika hotel nga boy. Na ça quand porte on a pas mbwana musale ko dusola to ngata bi makoto asima azala ka kuna boni mbali nga ça vient na je mala tekle ke alelite alelina ite aba tungsa e ba pese masanga Ba pese ni yela ngai allez viens mon bébé papa chez maman papa ta premier cadeau na lingaki na yela ekpanga na magwa ana kwa kolia te mena moni mwa mine bimi wana yango na memele biloko ali tombawa biloko ja odongbenye ni taje ngbene en tout cas makalo o moko yezo bota makaba maje baela kabilo maje maje awa na jena ba bisikiti na baba joka na ajote yelingai ayi biseto liango la kisano e mwana ngo kana liango nano pena mema ete na bo bebe kakati bena bo bebe keba ko isa yo nano mema mwana tika to lia taba zoka kasi jana ajo pe mingi te Manelo bezo ai papa ti. Azimo bimba ya papa so talika papa okola kai. Ngande tata tata. O ate misape. Misape. Mende fona litoi na moni yo. Bo mutazo litoi ya photocopie litoi bon elo litoi. Litoi na moni. En tout cas. Ah kama tala. Bon. Malembe kasi. Eloko na ekolo basiko ejini. Tolo ba pebo simbu. Nzambe asalishi makambo maso mavandi. Moi je crois J1 a Jerike. Soko batterite moto mosusu aponi. To pesa misolo. Munge gboko vélo mokola na boko ya tebo na motuka bali na ete vélo. Ngai moko na ko pesa binona. Alors et pas na bino sikoyo qui on peut voir là-bas ou bien qu'est-ce qu'on peut faire maintenant pour na tokota pas na bino na voie normale. Ngaza na problème te kuna muto omona kaiza papa ti kwa mama yaka yakane déjà bon papa kaka papa ne mutaza un peu difficile mais bon mais na ebiki tout va aller na kolinga vraiment mukolo wango parents ya mindondo ba sentir que toza sérieux ozomona kasa on habite Marlène pesa on mona eloko mokonde bolia pena no ko ba pe boye mabena bolia ndenge na moni bino boye makanti manga majongi mosika makambo nano asala ya bakaza ne pressé olia batuna ka mutu nakolia batuna kate nakolia na moni salie bazoka ba biswa yake na nzela allez kende kuno bongisa ngana zoya kusisa tekile bébé de maman bébé de papa bébé de moi ngweza malamu atende bojewe sasa komi moto mai manyo masasi wende moto fanda penda malamu donc papa toke na sona table bino biloko na bino bolamba olia Tebada banzomba na manganja na moto. Na sai lo ngando na ngai. Sabene so ya ngando na ngai. Na sai lo ngo.
Ndeni bien bon yo. Ça na ngai. Bien. Ndeni bilona na ebike yo sa ramta rakaraka. C'est bon. Tu es prêt. Na ko mon. Waouh. Encore mikolo ma chère. Na so ba chaussure ka ya ba doré na ba argenté, mais il faut mon ati. Tala maman. Waouh. Mais ma puta na ngai na ebite est-ce que na soka déjà? Otine petite sœur azobo sani. OK. La fermeture à Moupanzi, hein? Ça va. Dans la soupe. En Afrique, merci, mais comment on a noté Calamite Azoya? Oui, nous avons un petit peu de Zarazana. Azoya, on a le bandit à Salaka. Azoya, comment on a été là, j'ai saché. Comment servir mais la monnaie, modèle, on soit assis. Mais na moni faut longola ngata 2 hall. So moni maputo eza. Moni eza kati kati. Ah rouge na jaune hein. Rouge na jaune voilà. Et na ba chaussure na. C'est là on a modèle à Tonka, on a créer micro. Mima, on va créer ces zones les caca. On fait ça là. Bonjour Tati. Bonjour. Mais ça petit one depuis qu'on a parlé. Voyez sous donc tu vas là-haut. Changer là. Mais comprendre nga rakati. Pardon, tika ko tika. Tika ko on a un rabageux. Tu sais que on a un rabageux. Comprendre nga. Petit one depuis hier donc makam tu comme comprendre. Comment donner les sables? Yo na comprendre ka. Yo comprendre nga te na oya. Na sana jeune na sa il a pe âge na ngai. Na linga ko mukolo pona souveraineté. Boniko, et là on y a ce pesa ngai. Mais nous avons abandonné le ratisanga le cola cause le sanga ba promesse à garantie bon ndambu. Si Léon na kokisa garantie te, hein. Na ratanda kona kitoko ezaka na guna ngai. Oui, c'est et c'est pas battu. Kana ko simba ngai te. Excusez. Si qu'on a fait si mima a pona na futa bilamba bando ba kyozoya ba ko pesa ngai explication na mo sebesi. Ati na makele. Na ko yate ko nini ngo. Mais yaka namte. Ta sabe na bilongwa. Longwa misinanga. Naso c'est le. Important ce ko ezani. Non, wenge, naso c'est le libanda. Comme meka ko sera te kenze longa pena kenze la ngai. Boniko. Okompe komi mona, okompe komi mona yo zela o mona ngala o sala o. Escroc mobile. Il m'a vraiment excusé ngai. Patient. Et ça ngana soni. Hein? L'éducation n'a pas besoin de se comporter boité. Choisette maman mi bali mi tout passe. Baka ande mon maman soit ka bilambo ya ofuta. Eza mutu nanga. Soit chérie. Oh benga. Merci. Merci ma chérie. Pour regretter. OK, non ya. Ça va non c'est non merci ma chérie. Bye. D'ici le week-end. Ça va. Bosiko ba projet ndeni kasi. Oui, terrain wana ko to le terrain c'est un peu tika terrain wana to so ma terrain so quelque part. Kuna za ravin, c'est pas normal. Mais yo monde mutu sombelenga te bébé. Mais kasi kuna na biki ravin za kuna yo lika place wana pona nzete wana. Nzete qu'est-ce que ça va faire? Mais na lingi place moka bien pona teka ataka moi quelque chose parce que jamais to ko vanda bon. Maman. Pekisa no koko. Koko asani. Noko ko liko mona na nzela te chaque fois mona na nzela faut pe atele melanga. Faut melancenga, faut attaquer nga finalement komini. Yo la ndake pona ni. Koko asala kate. Il est logé ici. Ali a awo. Yo la ndake pona. Chaque fois vous racontez à 5 quoi, c'est quoi? Papa, nga no koko te. Nga ana ila mindondo papa, uyibiki na za camarade mindondo te. Noko koko to amuni na fese na tozo ya. Ayibike yo azo yo. Yo la pesa ki rendez-vous to kote na yete ndenge nini? So dizanga za ramos, esenga za ramos na ye. Asiki na kanda soni yo na zo kende mola to akeya siki na kanda e bongo so akeli bela yo pende matoi est-ce que vous komelelo ko apie kitsa motema po zoloba ozo apena pena koloba tekina kena noko koko wapi azape mobali yonde yebisi quel mobali mtasala kate mobali sala kate aliak awala la kawa sala kate mobali wa asemeki no kasi bali kande ngona bende matoi mama nanga bende matoi noko kosoko atikinga te abimi na fina ngate mabeko ya
Nenga le suka continuer, il suka continuer. Ala suka wati. Ala suka wati. Yo pe basala. Avant de qu'on pas télé on nous là ndako na mama son là ka kuna awati. Yo moko papa. Non. On a que ce mec qui n'a yoté. Ce mec nga d'accord mais ko sanga soni ndinga wana. Comme na bango to kota te to yebate yo pe kambala moko le côté de Cambo chéri. Suka continuer là ndako ba mason kuna télé wana na somele ke kuna. Il va rester là-bas. Pas ici. Cousin, ndenge nayebisaka yo toujours que bana tobotaka bamosusu bazalaka difficile, bamosusu mayele, bamosusu bazoba, mais tokoki kolemba bango te. Il faut tosala tout comme ça bango na esika oyo biso baparents toza kolinga. Ah, parce que toi, il fut un temps ozalaki vraiment tantôt na koyebiso likambo boye okomona okolinga kolanda côté. Vous voulez parler de qui? Moi si na yo donc c'est mec na ngai alinga. Ayaki ko trouver ngai. Abia c'est mec qui omoni ndeko na yo yazala toujours kanda même on memeli sango malamu me kosili kaka na ko yebisa yo que finalement moi na miso mindondo mobali oyo tozaka olobela mabe wana tout ça. Andimi ayako se présenter à Bala, moi nanabiso officiellement. Je dis, oh, que Dieu soit loué. Mais cousin, mais c'est tout ce qu'on attend. Papa, c'est pas bouti moi nanabango et que Moutalinga qu'on aurait. On aurait pas c'est papa. C'est comme ça s'est passé dans la vie, non? Voilà. Les l'écolo, gauche, droite, gauche. Le Kalinga yanaye. Mais il est le bienvenu. Ah, mais je suis content de l'évolution. Ça, c'est la moindre des choses. Qu'est-ce que vous voulez que je dise encore? Ngada, vous savez que ça sera toujours compliqué. Donc, tu avais déjà oui dit. Ah, moi, je suis là. On est là. Mais il faut que nous devons nous préparer sérieusement. Ma famille, il faut tout yamba bango. Il faut mariage coutumier, bisonde, organiser ango. Il faut bongo. Mais pour donc, toi, tu fais un projet de liste. Comme ça, le dimanche, je passe, non? Ah, liste pour la dot. Hein? Mais là aussi, nous n'allons pas exagérer. Hein? Parce que le koso ya famille, ce que balinga balisa. Pour on dirait pas si na bango, moi na wana ndia ko silisa. Nzoka ndi mwana ce que babalani. Surtout single côté. Famille ba continuer à bénéficier na sima ya libala wana. Misuko senge belé c'est comme si bon, so ba yeko petit la bino biloko. Allez, bosuki wana non. On ne va pas faire comme les autres qui demandent oh groupe électrogène. Oh, antenne parabolique, oh, moto, oh, ce qui moteur, il y a motuka, il y a moulin, il y a manioc. Non, biso to kosenga, oh, yuzalaka, côté tata, veste, un peu de cigarette, un peu de masanga, un peu ambongo pe. Là aussi, to kosenga kaka muke. Moi, je vais réfléchir, na koya proposer yo. Samedi. Ça va, ça dépend quand on est là samedi ou dimanche. Aucun ça peut monter entre 5. Ngantana yi awo bana benyi maman paniqué. Donc tu es bagité au juste c'est vraiment bon, excusez-moi quand même, nazo ngana yiba. Et les kay na makamande tie comme boilelo. Ezaki to utaki na nord du Mali. Parce que papa azaki pe azana moi ba gisement na kuna ba manganèse. Alors tana ki abando faire visiter ngai ba d'abord famille, après famille, ba activité na ye. Tokendeki Tombouctou. Tombouctou, toke Kidal, côté la activité. Après na retour bon, tokuta na embuscade ya ba extrémiste wana. Mais biso to yeba yeke ko zonga no ni zonga ko se suicider na. Na me suicider. Mais oui, parce que belé pe ba Ausani. Na boy suga Ausani. Encore yo jazz ou donc au ça sur le côté copie bébé musani on ça son aza handicapé physique bo mambelali blaise puis bozo mokili en 1930 bien ga lelo un handicap physique n'est pas un handicap mental. Un handicap mental bon mon est fou na balaba mais un handicap physique le quoi nga ma cause problème OK j'accepte mon handicap na vivre nango positivement ba te belé ko mona mbinga mais idiot na bongo c'est un idiot. C'est le cerveau. La tête doit fonctionner. Ah oui, Blaise. Ah oui. Tika blogo. Sobo yebo ke langa mawate. Non, na yoki bien. Boki na yoki bien pendani. Bonjour. Oui, bonjour. Bon appétit. Bonjour.
Tu es Moutouloua yé, ndenge moni wana. Mais il est plus handicapé que moi. Azanani. C'est un gigolo, maman fandi sa awa. Songa na kendanga mali eza pona yé. Oyebi mutu oya kabolanga na wenge. Oh, ne dis pas ça. Muta sala ke lelonga na wenge to za la souté. Mais ça funani fatigué oyo. Aventurier oui. Ça nani garçon soki tonton soki vieux. Yona wenge bozo problème pona to kabona na wenge koma mobulu. Ato ya kuna na mituka bazo panza mbongo. Donc soki omoni edonga kuna za sikata. Mbongo mère. Hey, on le nourrit le matin, on lui paie le dentifrice, on lui donne l'argent de poche, on fait tout. Donc yena mwana ya maternelle ndenge moko pour qui on fait tout ndenge moko. Baby selanga makambo ebele wenga linga okipinga sote ata mbote ya pamba beng apesa ngangu te ikona ye bokota mobulu pona ye nazo ibisa yo ayaka kuna kopa Nambo sisi te non sisi maman mais je te croyais na nozongi te na sina yaki na ngai nakasa bo sisi pona débarrasser ma boni santé bien nangola nza merci na sepeli yo pe bien na tala no grand prêtre malamu bon OK merci beaucoup. Boba voyage no ya Rwanda okenda sulte ya sikata fana na ngaya ape kopeza nango ape kopeza na bana imo ba faire mo boy na ya oteka ba cassette ba mini DV nazo soma na Chine nazo tina na Chine zo yawa bon nous avons un peu une retard comme ça on peut se mettre en contact avec moi. Mais nous avons en tout cas, je crois peut-être vers les attaques. Non, nous avons pas pressé. Je sais. Loba, nous avons tellement pressé. Olobi oza pressé? Non, mais on a peut-être bon, si on a zone peut-être à 20h, non, peut-être à 0h. Voilà. On peut s'en clé comme ça. Ok, pas Wenge. Wenge? Wenge wapi? Olingo lo bake mwa mbali waza na ndako bafani na elombe oyebi ete. Sham. Nakanisi tosali bolingo ya mutu amayele na mutu ya zoba ndenga. Donc wana nyso ozosaka zo yo lekinga na mayele lelo yo tozala te nakomona eloko oyo koperdre te, mais moi j'ai tout perdu. À perdre. Chap. Tout d'abord, na mwana nanga lelo a comme handicapé pona yo. Donc ozo benga seconde nga sorcier. Ngande mutu alokoye. Yo ndoki avi na ye. Ngai. Po mwana ngai akokaki ko supporter yo te. Ya mwana kendeki na Mali et pas tata na ye. Ti ake ko connaître ba accident wana po akoma lelo handicapé ezali pona yo. Mais yo, en retour, au vandi painanga, au liaka, au salaka ambiance na yo na ndenge olingi, au kei, au bambongo na ngai, mikolo nyonso ezo bunga, nzo kande okende ko sala ambiance na yo, donc ozo préparer vie na yo futur na mutu na nga. Na moni elo ni na koloba te. Mais na kanisi makambo ekende ke pezaka na suka nango. Suka na ngai yo eza lelo lokola ngai nazalaki zoba nakotikala kaka na buzoba na nga na mwana na ngai oyo akomeli ngai handicapé na kati ya ndako bolingo Mario, beaucoup
nga na biloko mobali mosusu asomba oyoka elengi ya kovanda te mario oyoka elengi te olia na mesa mario nabayeyo kende mario nalembiyo soki yo te masi ya ndingani esina bibakala nyonso yanga ekosa njola oncle nanga moko noko ndeni oncle nasiki te santé lo bien te sepe na santé no te oncle nanga quoi de neuf mama ndeni kuna kuna sango te bino sokoza bien kaka elombenda ayaki ambo nga na ye tokutani na centre handicapé boyi na centre sani kasi abukani makolo noko elombe abukani makolo akomi na velo ko kona bakisi ya mama na bango mais bakomi kotambusa ye na velo mokili oyo nga na osala nini moi j'ai une vie maintenant na la vie na ngai marié avec un très beau bébé mobali na nga mpe ya kitoko na okende elombe wapi noko mawatiza makambo mokili apesa o mai okitisa na motema outi mosika oncle ozali na soif moko pardon oncle voilà sikoyo so omeli mai na o bien oki ovai na elu ya malalia oyo olingaka wana noko na mbongo na transport pembeni elombi mawe nzambe vie eza kaka tosala na mabe na mokili oyo te ko vie donc noko fanda kuna kasi nazokipe na yelo mwa mbenda na mwa edoko ke na salon nazoya nakipe ona je ne comprends pas Bolingo, tu as déçu les gens. Tu m'as déçu moi-même personnellement. Là. Tu t'es laissé l'enfant ici. Il est resté, il a grandi. Maintenant, l'enfant, il a quitté toi à cause des aventures. Quelle aventure? Hey, tu es marié, c'est quoi? Les enfants là n'ont pas marché avec les papas qui est venu dans la maison. Je ne peux même pas l'appeler papa. Les grands sont là, l'aventurier qui est venu dans la maison. Maintenant, là, avec tes aventures, les gens que tu prends ici, les gens qui ne font absolument rien, tu les prends ici, il n'accepte pas que les enfants restent ici. Et l'enfant aussi, il est fâché parce qu'il ne supporte pas les types là. C'est pourquoi il est venu chez nous à Mali. Est-ce que c'est normal comme ça? Il est venu là-bas à Kolikoro. Maintenant là, les enfants, il a fait l'accident. Les accidents là, ce n'est pas seulement les accidents, parce qu'il ne peut plus donner les enfants. Oh. Tu comprends ça? Voilà, les accidents là, il est grave. Oh. Les bassins, il est cassé. Hey. Ce n'est pas vrai. Qui a laissé les enfants partir? Ce n'est pas toi. Qui a engagé quelqu'un dans la maison? Ce n'est pas toi. Tu n'es pas resté sérieux avec les enfants ici. Tu as donné les méchants à l'enfant. Toi, tu crois que les contents doivent... Quand tu étais content, moi aussi, j'ai mon content. Est-ce que vous avez content? Parce que tu causais avec les gars qui est venu dans la maison. Tu étais content? Parce que tu as gardé longtemps dans la maison. Ce n'est pas sérieux. C'est le médecin lui-même qui t'a dit ça ou alors toi tu imagines seulement pour dire comment je peux imaginer les choses comme ça, les choses que la vie d'un garçon, moi je vais imaginer à compte de quoi? En quel temps je vais imaginer les choses là? À compte que j'ai un médecin. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Diarma. Diarma. Tanala. Tanala tout. Voilà. Tu dois un peu connaître les pearls parce que nous, les diamants c'est les pearls. Tu dois aller foutre à Massina. Tu vas prendre les pearls là-bas. Parce qu'on va causer avec toi. Tu es musulman, tu parles arabe, d'accord? Mais la langue de chez nous, c'est pearl. Pourquoi tu ne m'as pas dit ça quand j'étais au Mali? Voilà. À compte que tu étais malade. Tu as fait les accidents. Maintenant, là, te parler encore de ces affaires-là, c'est pour te traumatiser. Voilà pourquoi j'ai gardé ça pour te parler un autre jour. Mais Allah est grand. Il va rentrer ça. Les marabouts vont commencer aussi. Si les médecins n'est pas pu, mais les marabouts. Nous avons des grands marabouts à Fouta Machina. Donc le médecin de Bamako a confirmé que je ne peux pas avoir des enfants. Je ne peux pas procréer. Ça, c'est le médecin qui a dit. Mais le marabout n'a pas encore parlé. Allah aussi n'a pas encore parlé. C'est ça les soucis que j'ai. Mais le marabout va ranger.
papa. Tout ça, c'est toi. Ah, Coco Dioko. Mais si vous avez besoin de mbongo, il fallait oya, comme ça, poser un problème. On peut ça oyango, c'est pas ça qui a manqué. Tonton, est-ce que vous savez que le Cameroun est très capital? C'est une question de vie pour moi. Non. Je n'ai pas besoin de ça. Makambouya, je sais que Mindondo Abala, là n'est pas mon problème. Bonjour bébé. Maman est calée. Oui. Mikolo belé, maman. Là, TikTok, ouais. Merci, maman. Merci. Et je suis venue dans mon nom. Boni Mindondo. Mindondo, ça bien. Eh, Mikolo belé, maman. Na sorti la nouvelle l'été. Téléphone et numéro, il est quand même pas. Mindondo, tu es au beau tamour à mon bar. Félicitations, maman, comme Mikoko. Aboti-moi à mon bal. Félicitations. Et si on a mon indé, ni plus un numéro. Si vous avez besoin de Mindondo, quel numéro? Oh, assassin numéro T. Et Mindoski. Comme le cas où tu es au beau tamour. Vraiment, maman, et bien c'est quel numéro? En tout cas, merci. Merci, maman. Non, tout sera là, ma germaine, à Benga Kasiko. À Singa prochainement, c'est un Akoya. À Otalayo, pour nous informer qui est peu dans la situation. À Mangaï, souci na zanango, ils pas par rapport au handicap Nangaï. Handicap, c'est déjà arrivé. Nebsaibino, Bozwanga, le cola Martin et Kandao à Izipa. La fierté à ça là, je crois qu'avec l'aide de Dieu, je peux aussi faire beaucoup de choses dans Mboka Oyo. Parce que j'ai foi en l'avenir, je ne me considère pas handicapé, j'accepte mon handicap, mais le problème n'est pas plus le Kambaobota. Nazagina Bamako, l'hôpital, Baba Nangati, le Kambouana, ça continue à me chiffonner l'esprit. Mais le problème, ils ont une intervention à yo. Les alliés qui avant de voyager, Naibisaka Ote. Tu connais la fille qui venait ici à Zaotanga Naïna, Mindondo, pendant que moi j'ai étudié à ULK. Naibisanga Kana Zeminanga. Lelo
eloko mo décebo ngelo me kana suze me ba mbali musute ya bato sisa ba mtoza osola ngana yo tala elombe ngana yebi mo bali musuna vina ngate ka yo lelo ko mo ngala tembi na ngai non, Malé. Elombe pardon. Je vais retenir pour la dernière fois, mademoiselle. Zemino za yangati. Comme bali no ailleurs, comme mega so ambete ngati. Na yebi mo bali mususu. Je déteste menteuse. Elombe. Na yebi mo bali mususu te azolo nzabalo tala ngai. Elombe na yebi mo bali mususu te. Elombe. Parce que c'est vrai que nous avons lingaye. Mais nous avons lingé pour na balaye. Alors que ngai, je pensais n'avoir des enfants que na kati liba nanga na mosu na ponu ko bala. Botan web senga ngo na boya kango na bagna luka tata mususu et tout. C'est ça qui n'avait pas permis à Yakomona à continuer des marches ango. Botan sali calcul séjour nanga na Bamako na Mali Kozonga. Bon, assez à Bota. Namoni vraiment ba calcul ango est tombé exact. Rien ne m'écarte la paternité à moi na wana. Bon, la situation pe na komi nango Dieu ndenga saka makamunaye. Na kutana oncle naye kokodio ko na centre ba handicapé pas na aucun de l'éducation. Tout cela ginaye a confirmé que effectivement à Bota bon makamsusu na Hollande mais moi na wana maman seul moi na auto récupéré assurer descendance nanga Isaïe. Comme je ne pourrai plus Kobota. Mais le problème bazolo basa baliwana. Bon, je ne sais pas mais na okende kaka. Tana ba moto solo là. L'espoir zaka wana pour se récupérer été. Qu'est-ce que je deviens? Ingambia mobali, ingambia mobali yo, ingambia mobali, ingambia mobali, ingambia mobali, ingambia mobali. Okoma o mobali wana maboko na. Mbote mama. Mbote. Boy. Oyo mama ya mwasi nanga Mindondo. Ngade moto na boti Mindondo. Mama. Oh noko na biso. Bidi. Babota mina mama. Babota mina mama. Nga na lingaki to solo lande na ye, mais chance lokola peto kuti yo. Yango na monite ye pa ko solo no kaka mbala moko. Ale de to mela susu. To solo papa. Songan le mbombuta. Nga penza dongi mama ya butami gana land. Kasi noko zana zo kitite. Tika na yo kage za di sola mulaite. Teme bongo yo sola ni akutelema. Zana zo kitite. Boni ye nani azawa? Ye Mindondo. Azawa ndako. Si. Como yo kubanda te? Te. Ngana kubanda si. Etala. Mama kingana kitambuta umoni bisuba Kongo Ija proverbe. Chula tombugele mongo. Kanyoka oka tia kuka kwenda tini nyo nyoka. Soki di golda matingomba. Soka za kukima motute di nyoka. Namoni mwana za kuumila na mwazi. Mwana za kukola. Tukenda kumona tata ya mama wa Kogune. Yanguna lubaki mwana lugula pona kupesa mwasi valela. Tukenda kumona tata. Yangu tu yao. Bongo yoke vitesse nalonga na pesa réponse pas mobile ya Mindondo te. Liboso na nafuta no ba classe ya baby seli. Awani kotaka na fakitiri to hibiko. Papa moni mwana zoyo photocopy. Oyu penza soku talilongi.
Masasi ka. Sama kila makasi. Ni sedi ani soko moni yani masasi. Net. Zene. Asubi. Merci Mama Toyoki. Kasinoko toko tosiko na ndako. Mama, naza koya. Voilà. Noko. T'es blaisant. Ça va mon chéri? Eh. Bonjour. T'es comme ici là, tes papa. Problème. Hein? Eh. Pour réaction pour mon poignet. Wenge, yum to binga inga, donc na ina makambe bela sala donc fona zuma utu sala. On a vraiment la tamiti. Loba. Bon, na binga avant tout soleil. Bon, na ça qui déjà makab nandu na deo lingaka. Tout liat, surtout soleil comme ça tout. Mais na yeli yangote? Nana makam no sala. Mais plus nandinga mabete li comme ni ici là raté papa. Non merci, c'est bon na. To sola na biso mais to li to solo li. Na yeli yangote na yepo yum to binga inga na ko makamoza mango. Kasi na binga ki to sola te papa. Mais nazuka yoti. Nazuka yo. Plus nandinga ki to sola te, nandinga mabete. On ba problème ni so to zwa ki wana. Tukoko bongsa na biso toza bato bisika bato bazali makambo zanga na ngote. Opona vina yo, hein? Opona vina yo, osala vino zo sala. Naza na vi moko te. Ngai vraiment na bosana na nga makambo na sisileka. Ensuite pe ozo benga nga trop. Tina kati ya butu zo benga nga. Fiancé na nga zo mona malamu te ko benga nga. Mais super mtozo zo courage lo bana nga boy Blaise. Ouais. Donc il faut tika. Blaise. Mais na yebisi. Oh, ozo simandi. Pourquoi ozo simandi? Oh. Wenge, tiko sim. Ko simanga ite. Yo penza mtozo bana nga boyelelo. Mais nazo bana yo parce que yo pona vina yo. Ozaki na vina yo pona kitala. Wenge nga na présenter ko na famille na nga. Na yebi na boy pe bango teti lelo. Baza famille na ngai. Déception on nga na zoa. Na désolé vraiment donc so ezaka pona ngo vraiment donc naza désolé. Na ninga na informer que d'avance na zo bala. Donc ça la penza effort au benga nga souté. Donc décider penza ko yebisa nga yango. Mais na yebisouté pourquoi? Faut na yebisa na informer o tika o déranger nga. Na na tika la autant. Na tika la autant ko sala vina yo. Blaise. Oh, c'est quoi ça? Na moni tout ça manga. Wenge ya nano. Mais wenge, mais ya kana no. Bo benga out. Passé. Wenge, diable est au sanguinaire. Diablo. Monsieur, s'il vous plaît, combien on a diable terre? Attention. Nous avons été que Jonas Satan pour Kokana. Problème nous en. Oui, bien, tout est malamu zo bengi diable. Ngana final lobino kamoko apolo banga bien ngana diable. Téléma. Non, ça la cap. Téléma. Sable. Lobino téléma. Bon, Karine, hein? D'abord téléma. Na sepeli ku de salinga peu bien. Poto za la pena na facilité au kabona bien quoi. Monsieur. Attention. Théozo l'accent. Oui, l'action Moussapi. Attention, monsieur. Attention. Attention, Yonde. Keba. Vous allez m'balana souka. Ngano to za farine ya saki mon côté. Attention. Kolingate makila na ngai matin. Osa elo te. Osa elo salate. Ok, wenge. Tika la bien quoi. Mais au pour na place au tcha lokolo. Oye ba rappeler place au côté là. Wenge. Ngaza sikona ba projet msu na ngina sala pona yo. Donc on est dérangé sur mutu nanga. Bon, wenge. Na ipona mono pona ebiso ke na za projet mo pe bien. Donc ba masa mo ba ye, ba pesinga ba projet mo bien fona kota Tchad. Au moins sikona net ba makemba na. Ba makemba na boma ko mema ona Tchad et ça pe va faire bien. Tala au moins là on a pesa ko garantie. Au pesinga ndamba la rwana. Na ça on va faire. Bon comme ça tu roluka et multiplier. Comme ça tu ko zonda mo. Ah kata na buzoba na solo belangana. Si oza sonité. Mais na so biso makamba bien ke. Et ça mon bongo si bisa nga ngondo ko soa. Mais pesa mbongo wana. Tala. Omoni mbongo wana bosana. Pona mbongo wana ta 1 franc ko tezali soute. Ezala kwa salaire na buzoba nyoso osali ngai na mifuti. Wenge olobi? Ça le pas bima na ni ko mono ate. Bima. Soko qui bien te la bandelle la mi fouti. Ça va. Sia. Comme il bala kufa tango. Oh le tangaza. Quand
kaka na makambo na nengo zakaka na molo soza mobali ko mobali atembe na mona lopango ndeko lapa kolinga alibisanga ntango nayaki awa mwana moto avandisi ngai awa ayebisi koza na ndako toyebani na biso te me ngai naza mama bolingo likambo mpenza nayeli awa eza likambo ya bana mwana nga mobali azalaki awa te akendeki voyage aye kozonga kala mingi te me ayebisi nga ke azalaka kovivre na mwana na ye ya mwasi mindondo atikaka ya na mokumba mwana nga mwasi atikalaki na mokumba na ye ekenda sikoyo asa boti alors na ndenge na biso baafricain nde yango wana na ye na bandeli nano epai na yo mpo tosolola toyeba ndenge nini tokoki kosala mpona to reconnaître mwana éventuellement totala soki tokoki kozwa ye mpo tokende kovivre na ye kuna epai na biso so ndenge nyonso bokoloba wana me tosala kaka ndenge basalaka mpona kobala mwana nde yango wana oye makambo ozoloba nga azokamwa naza kokamwa omoni mwana nga mwasi wana azaka ye moko kalisu moko ndenge mpe oboti ye moko ya mwasi nga mpe ndenge naboti ye aza mpe ka ye moko mwana mobali mwana wana ata likambo ya ndenge nini jamais na kombo na Yesu mwana na bombelanga likambo te mais likambo munende wana mais wana deja nda sayibisanga mama tala bona bobona mindondo mutabali mama mindondo mutauti obota mwana mobali luka likambo munene bwendeni bokilo na ngaza na mama nga problème akobala eza na ngote même soko abali mais tant mususu ayebisaki yo vérité te nalingaki ka tokutana nanu soki papa mpe azalaki elingaki ezala mpe bien avana makambo wana ekome papa tosolaka nano biso basi tosololi bongo apres ndenge na oyebisa mobali nanga yokende nani après 2 jours ça va comme ça après 2 jours merci pour merci tosolola malamu merci opesa papa mbo malamu La vie, mes amis, très souvent c'est une comédie. Un méli-mélo, des trémolos, ma foi, quelle tragédie. Eh bien, c'est la vie, oh yeah, les goûts et salines matoïdes. Mama! Mais elongo na oyebisa yo oyebaka ke masasi pardon panzi omoni na ndenge boulevard epesi mwana mosusu apusani moke kaka 6 mois tokoya na ye na même boulevard kotala ye pa bana komona beauté ya boulevard ndenge chasse komi et surtout souvenir na biso vi na biso mbali to bandala c'est pas vrai on dit matin lelo pe to koma to bimisi na mutu nzamba za makambo na ye bibi allez non mabele bando tanga mwana tozonga balusa mutuka ko balusa Mémé a quelque chose à nous dire. Demande à Mémé. Demande à ton chéri. À ta chérie. Maman, il est où tu as kuna ndaku teko? Tu vas nous to solola. Bongo soki lelo yo. Likambo yanga na yo mama na mwana to solo. Fo mobali no ayeba. Bongo soki nazana nzala ya libumu nanga. Fona lobelo. Ba bongo on est un problème. So nzala opesa provision. Pour nous moninga likambo te mama. Est-ce que linganga? Mama nanga inasaka na yo moko na mokili na lingo tendeni. Bongo so linganga po no bombelanga lika. Mama na bombeli yoni. Makilo ya nani? Nini? Makilo. Makilo wa? Mama kamne zo ibisanga wana ko? Mama, omoni mwana oyo. Aza mwana masasi. Oyebi bolingo. Bolingo. Na yebi azali mama ex copain nga mo wakala. Yo lobi yo linganga. Bongo makilo ya nani? Mama makilo eza
elombe wapi mama soki naza mama na yo olingaka loba na nga vérité mama naloba no ndeni po comprendre mama na nga nakobombela moto nyonso likambo nakobombela yo likambo te omoni so obombi likambo oyo lobi ntango ye akoloba babétise kuna na sansi nini osilika te nalingi mpe mobali no ayeba te yo oyebisanga po likambo soki ebimi epa tata na nga babengani nga na libala mama omoni mwana oyo aza ya masasi nazoprépare libala na nga mama belombe nayebi yango te merci na kombo na yesu mama na kombo na yesu Sama kia makasih. Miradi. Ecahnya solo penjai mabundi suni Petit Masasi. Miracle de Dieu. Yang kupuji za foto Hello. Bonjour. Au seka kaka. Iya kan namna ya. Wow. C'est une bonne création là. Ouais. Voilà, on va l'appeler Barry. Barry. Oh. Comment est ma Ce serait un grand garçon, hein? Tu vois le nez là. Il est un peu différent, mais c'est vraiment le figure de toi. Moi, je suis kumba bachacha. Alors, lewa. Tu as raison, papa. Ah bon. Ah, Babokilo, bote na biso. Ya liboso na sepeli po na moni na chef ya famille ya ye biso tolingaka mabala ya boye. Mususu komona bilenge kaka. Ah, tala mususu mbuta mutu mususu azana kuna. Nakanisi tokoki kobanda na biso. Problème ça va. Na moni bon wapi semeki yalinga? Yalinga. Papa. Ngalo toyoka na inde. Olobaki nanga 2 jours. C'est dans 2 jours. Telema nano yakana tokena masi. Tokena suna simande. Elombe wana camarade ni wana. Nazana tina ba présentation lelo. Est-ce qu'il y a un problème là-bas? Donc il faut la sola non na miso bato. Qu'est-ce qu'il y a? Fai mo mbalo yuga na kaje panya. Ah? Bine kaka alanga kana simu. Problème. Mo si tonto ke o sola suma so. Qu'est-ce que c'est? Soki na moni malamu boza nzela moko te na bango toyebi bango te. Est-ce que tu connais les affaires là? Les enfants là, l'homme là-bas, il a fait l'enfant ici. C'est pourquoi on est venu chercher l'enfant. Oh, c'est là. J'ai donné le nom de barrières, ce n'est pas pour rien. Cousin, qu'est-ce qu'on veut? Bino boye na compte na bino pona mwana, bino pona mwana. Kaka mwana wana. Je ne connais pas. Papa Zolo va bien. Mwana ya bébé ou azuti na maboka mama. Mwana na biso. Mwana mukiwa uja mwana na biso. Mwana bino. Fantire papa. Mwana bino ndeni. Qu'est-ce qui se passe ici? Oh, où est le problème? Na lobaki yango. Na lobaki mwana mwaza nani? Mwana mwaza nani? Bon c'est là. Ya luka vanda na. Bon c'est là. C'est pas possible. Nani? Mindodo. Papa. Mindodo. Nani mwasi mtaka. Mindodo wapi? Aya yebisa to clap to banda kukuwela mwana mtoni wena. Ndikuzezani. Kambo na lobaki. Na lobaki yango ya boma sasa na lobaki. Kaka. Midi. Yo uliko yo kisa famille na biso soni quoi. Mindodo, qu'est-ce qui se passe ici? Nazotuna yo mwana oyo azali na biso azali mwana ya nani? Ya bango to ya bango. Po il faut yeba ke mwana baka yete boye na tata moko bo atwa na ye. Oui, des aventures. Kolo ya mwana azalaka kolo ya mwana. Nokite ko yeko lukela mwana avenir ya mabe. Ta solo la. Non, C'est clair, moi, c'est là. Pas même tout. C'est là. Ridiculisé. Oh, ngana yo to solo là.
loba nani kola mwana ozomona elombe te okoswa nini makoko tika kosimba elombi mokolo mwana balobi te lobanya mokolo mwana ye wana donc alors ça va courage félicitations quand même lokola non pona kosala clair mbala moko osukoka te courage lokola c'est la solution nous on avait peur que tata yebana te nakobomba sous vérité te papa nakobomba vérité nzambe azosukisalimbisaka papa tata mona nini vérité ya nini nzambe akolimbisa yo te papa mastage aza tata ya mwana te papa molimbisa ngai Tato yoki. Papa. Tato yoki. Ata elombe pe aza pe tata mwana oyo. Oh. Papa pardon. Maman, ngana to comprendre makambo. Bongo bengisi bato na fête ya nini ya? Papa, moi qui l'a bolimbisa nga Comment tu as causé avec les femmes là? Parce que bazozokela nga ngambo mpona kobomba te mwana nga na maboko. Mukolo mwana eza mukolo mwana sikoyo nani professeur na ngai professeur apo sonzo yebi professeur apo c'est l'homme qu'on a montré à la télévision. Oh professeur a violé banda oya koti bolo akota prison pa kulutu Mindondo obiki po eza na lopango na bino so ezalaki libanda onga na lingai nasala yo. Voilà, j'ai enlevé le nom de Paris. C'est fini, on partit. On va partir maintenant. Allons-y. Demain, on va partir. Allez, comment on a appelé les gens pour discuter avec les gens ici. Si les enfants ne nous appartiennent pas, on part. Si c'est votre enfant, c'est votre enfant. Mais le nom de Paris, vous ne gardez pas. Il n'y a plus rien à faire ici. C'est pas une femme. Ukinduma yo mudisai boy. Ay masal telema tukenda. Telema tuenda. Il n'y a plus rien. Telema masastem. Courage. Courage. Nidango. Maman. Papa. Atokwe wana lokuta pam. Masasi na lobaki na yo. Yamboba la mwasi tela miso na ena mbebo. Moto ba poni ko pono siko ya jogo samzo kindumba na yo. Esirite biloko to pesa kinyo so boko jongisa. Atoto chaki na mokanda boko jongisa yango. Papa luka taxi. Nande ko begila ka bana. Begila ka taba no masala ka ko ya ba. Laissez tomber. Banzela wana, laissez tomber. Laissez tomber. Banzela wana, laissez tomber. Ezaleli wana. Na bondeli yo na fukami ye. Laissez tomber. Laissez tomber. Banzela wana.